Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Na lobate na lobate. Toujours qu'il y a bino mbala moko naboyi na ngai bakati nyonso basangana kwa. Naboyi bakati nyonso basangana babeta pe baboma ngai nakufa basombela ngai seki ya mukuse ata ya mwana deza pambate nga champion local nazaka na molai te nazaka mukuse ndenge boyebi. Yole na nena fana na TV. Na mukuse makasi. Donc Ekirigo bana tout ya beach Ekirigo toujours nazana bino ensemble ndenge na vivre kitola mokonzi président Douglas Tessi pe na mosete ko ba Vieri kitola vie Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo vie Prosper Bakine tongo vie Prosper Bakine na bi tel père telle fille Chanel Bakine tel père telle fille Chanel Bakine. Donc okili banga ndenge to baka Brunette Lonzoka yo yangwana kasi na bande mission nga ko lobake nazoboka vraiment président le Foudou MKDJ champion d'Afrique kaka neto bi na bande mission po bako boka mabanga mingi na bana ko loba bokilo na zo ba mingi makasi te pambate nana kala te kasi nana méchant kana na méchant loko moko na lobi ke liboso na mande mission na otama komba moko ya kitoko esepelisa bino nyoso obola ndage mission ya nous voulons savoir pena sima na kozongela bino nasima à vous. Santa Cruz
princesse, moi on a là-bas. La princesse, elle est là. Voilà. Ah, bête, ma belle. Fais ça. Il nous reste 2 minutes à jouer, 1 minute à jouer. Oh. Daniel. La princesse. La princesse a fait 1, 2, 3. C'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Victoria, ça peut finir chacun le Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Aïe. Nalobi ke bo sepeli na combat o ndenge sepeli si vraiment mingi nikete ka PNDP na bo sente et sepeli si emetu kudi pe et sepeli si vraiment mingi bana tout ya lukunga chango mo Mbappé. Nalobi ke et sepeli si bongo nani Jenny Shotakalebe o matoko. Nalobi ke mingi nazana ya koloba te kasi tozobeta lisolo moke ya ancien champion d'Afrique na biso o atiki biso bientôt à Toronto, ça moi quelques émissions tout ça là peut-être retrouver élément na bon vraiment champion d'Afrique les maîtres Vieligorodo City Train o akenda ki vraiment akufi pe atiki biso na katia monde na biso ya bayi mokili kasi City Train akufi mokolo ni City Train akufi déjà passé 2 jours yangoyo kasi City Train akufa ki a umeli mo maladie mo kepenza maladie umeli mo ndambu moi traitement zoma ki pe City Train ayoka na nto tout makasi mais isenga kaka azongela mo ba entraînement mais Nzambe asali na ndenge alingaka alobi ke
maître Cédric atikaki biso nde na yango mpona kozongisa mwa nostalgie moke tozongisa émission moko tosalaki na ye kala pe na nsima tokozonga na plateau na biso toka ndenge Cédric alobaka kitoko ndenge asinyaka badefi na ye kitoko kasi mpe tokotya baelema ndenge asentraînaka 5 technicien oyo asalaka bateknike na ye ya malamu kasi lelo Cédric atiki biso tozongi na nsima ya caméra esika ya DT na biso azongisa biso image moke à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Ebembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka grand maître Sititre Kolo bonjour grand maître Sititre bonjour bon sizenga na kolonga masque oui longola ko bon on a dit pour se protéger quand même malade des peut-être wakan siza yo te ba mona keza yo maître Sititre ligoro do papa na vini maître ligoro mona malosia donc Bambo Théâtre bandeko na ngai ne na moni okombo je crois champion local Maboko ya Nzambe de local comment ba mongo ko ouais donc suka do beau frère na ngai mongo donc ndeko Barbara donc bon maman kombo maman Eli Poutou donc je crois na sima caméra Eli Poutou je sais kaza musakata to musengele je ne sais pas bon mongo lisu mama na ngai Barbara Mamongo, soki le kera lo kondo. Bon, merci. Oui, bino moko bozoyo ka yo oyo olobaka ke okanelaki gamete Sititre pona abalaki mwana bino ya komi na bino. Donc c'est okaneli penanga mais kokaneli ngate kwanga ka chete oya obetanga bor moko na kufananga la mama fuidi gamete Sititre. Ouais. Tokende mwa mbangu na dossier opposo pesanga kanda danger na liboma pona bino boza ba sportif botinda ngai na dossier botinda ngai na tala makamna bino tolo baka ba vérité. Mais nazo regretter mingi pona bazolo ba komono trop mais lelo na comprendre que nous voulons savoir ba problème au bengi biso to ya oyebisa bango ba vérité yango. Bana mike nyeti 5 étoiles. 5 étoiles champion ya Kisensu. Alobi ke ba Sititre baza bato ba leka déjà. Mais yépe nazo ebate est-ce que ça 5 étoiles likamoko bongo yé aux éternels yépa au légate si tu as un anté pour parcours nga sali dans tout ya sali on anté bon effort et là on a website à sala effort à sala parcours si tu as sali je crois si tu traînes na kotanga 2 personnes à passer ngam au 3e na monde à catch donc c'est dingwe oui on va voyager trop après dingwe Sibolite après Sibolite là c'est titre Gamete Sititre andimi Sibolite lokamba andimi Sibolite lokamba bato batamoli babimi masali fierté kati na libanda ya air de Congo o batamoli na ba province naza ma Sititre na ville Kinshasa te ali Sititre na ba province do Sititre nzali soki boyebi te o bokaka popo Sititre alobaka nde trop talingaka ba polémique te yango afandaka mais kanda parce que botangi komona ye trop yango aye na kimia nyonso pona nde ayebisa bino 5 étoiles baza bana donc obengo bana ko ya koko kutu tanto na ali camarade ya nazali collègue ya papa na ye soki na koleta papa na ye te na koza donc aza kokolo ngai on a koloba donc eza ya ko komi kumisa te oui ngana yebi yango Sititre nazali na opesa mo identité na ngai naza na famille munene donc maman botingai Lucia aza en vie papa kufa Georges Ngende donc na 50-50 comme on a Ngende eguluma naza mongala Équateur donc naza lobala donc nazali descendant ya chef ya roi Mapiko azali roi na biso kuna na village na biso ngaza descendant ya chef wana donc nali prince donc na mo continuer na li a part ça makamachi Nali Prince. Bino moko bozoyo ka makambo yo. Bosala constat pour comprendre que ba katier nyonso o basala ba kombo na Congo, ba utaka na ba génération moko boyo oyo wana. Yo kutu, ta mususu na génération na yo elote. Mais oyeka ko diembeli o ngape katier o. Toka kyango edinga tanga ki ba génération na bokaki. Yo ka sikoyo wa makutu. Ba famille nyonso ya wa makutu na pesi bino ba mbote kote bozali. Wa mapiku. Voilà. Gameta bongi seringa na livre 6e ngomona komba ko nganga ezali en plus eloko na ko bakisa papa abotinga za bunda libanda abunda libanda na ponga bidon nazali guerrier ya kobotama donc bingai na ekolo nanga bitumbeza pona biso bino bondimaka te menga na esino na botama guerrier obiso na Équateur ndenge ezalaka yo moko journaliste so nazali guerrier ya blague te donc à part ça mangamba sport
na bundaka na nzela to bunda na yo donc mukongo nanga na kola boy à part ça ba sport de sala et quoi na cité ata na va na kitu na koi na baluka loka ni au o comprendre phénomène wana te wana nga na mona ngona ba kombo utaka na de bonhomme wana donc na mona ba événement 5 étoiles azali katier na ko négliger te bambote sika azali na négliger de ndeko ngai na kaka mon respect na pesa mutu respecter na pesa mutu respect za yo zala nango mais côté ngo cha mutu 5 étoiles au kokate o ma muta makofi mando mama diti donc guerrier 5 étoiles za muta bandu ba bitu meza ya binote bino makamna mni ya limi ba pusu bana misala ndako batu wana ba vérité te nga bagarre donc bagarre ma bagarre 5 étoiles na ibo za katier za makasi mais so préparer le na comme na suka pepo na comme na suka carrière fona ça jubilé mais pourquoi tu non te vient parce que Migol Bakuna a fingio mabelo Migol ba aza adversaire nanga ozoluka ya propre pe a petit mo bundaka bien na c'est pas style na azaka alanda style nanga aussi dans nango oui le quoi appelle aussi sa carrière donc muto na obeta na ngaba ata bo frère nanga Migol ba na bete na ngaba na miso ba na ngaba le quoi azoluka ba problème nanga na obete na miso na bete na ngaba na miso mama na ye papa na ye ba koko na ye na ba beau frère nanga do na bete na ngaba ponga pe na vana na mbakana je crois ba na mbakana butulu ba on to ba na simana po ba landa ngai donc Migol ba kasanga beza e moto pona pe na ngaba mais pas au côté na petit na moti te bon na ebité mais hôtel ga lika mobile na ye barbara côté na mobile na ye barbara côté la été do ba beau frère nanga ba zakuna na ngaba do bango tout ba côté la ngai ba côté la été Migol bana leli donc maître cité obika yo ozaki na boulot pesa mwasi na ye mbali loloko ngo ya bali eselo mutema pasi mais loko eselo mutema pasi okobeta maloko la nyoka mais ngai na waka na caméra na cancel na filmer alors bisoko sakani na terreau ko kite akolando na makofi na baba po ya bundala bali banda Migol ba eloko na obaksa aza petit moko donc on a petit pour nous toucher déjà donc comme master comme collègue Migol va préparer biloko amboa donc ozoluka ko makofi mando mama diti ozoluka oyo mozoluka yango na ko beta yo donc na ibilo na osala mwana te nzambe na ngai donc na osenga ta na obuna bigolo ba na ke na komina ngaba basalinga déjà billet de clou aïe donc billet de clou basambisanga parquet malango parquet demain pardon komina ngaba batinga malango parquet donc na mateta ba mapenga prison na na utala mudamudu nga vital camera pas zakuna tous ata ba collègue na eloko Migol bazorugela ngapo audience no ba kufungola pona city train Migol bakeba on a même ça ka bala comme nani Charles Mbutambutu na ebité Migol ba mwana na yo oyo okumisaka babike akotinda mettre city train tina makala akutana na vie na ngai kameri na lobite ke ngai na koti makama politique mais na lobika ka oyo na yoki na kanda wana nenge maître city très azoloba mbamo na likisuku bwa lelo abaki aende a répondre pour azala batante ya loba troté azela ka soko ye otumoli abeti mais soka benga ki nous voulons savoir abaki a répondre bino mo beblo muke o bolobi lobi wana peut-être vous pensez que soit qui nango yete mais alinga a répondre pour ACP Sabino yango to peut mango to tuna question parce que to rembangi lo mo le ki na TV et ça qui bien te na ba YouTube na ba réseaux sociaux na ebite mettre soko yoka kyango ezana katier moko babingaka lipa ndoi ya papa ndoi ya papa na lobi ndeko langa excuse neti ngana alia wa city train bandi catch na bimi na kombo ya city train Nyamanzila ligorodo Hiroshima usala pe style na yo moko na Valérie leka ya Constant leka avec Guido donc na sala style na marque nanga na landa motute pour so na mina zala lelo si nazala exemple nazala super Jaguar bongo so yemo Jaguar ozane na ebité donc ozo sala la combo motu donc ngana za porte-parole à motute pour tourner la style la motu na bimama city train Nyamanzila donc style na ngai on a une section na ebité na ki ignorer bakacha kala si cela ni ignorer bakacha kala tango biso to bunda bakachi biso ya zala ki wapi po ya zalite na ebité na Selemba nazo ya pa Jackie Shangi nazo ya pa collègue musasala na SNL to bunda na bango ba DV Mwanda to bunda na bango kuna Selemba na mona été to za pe génération mona été et puis ngana website lo mo obi mutu so za maître okoti soda so za yuma obi ozo banga ba bobeta ngana mona ndi ngana ponga za guerre na bunda ba combat de na Selemba sinete obanga oya misa te ngai manga ikutu yi
na banga nanga eloko wana te ni asoso ku te eloko wana na banga nanga ngote donc eloko so yo vandi na ko moko bando kitire ba vie na yo o vie di soki boy si bolit soki boy si très boy ozo mwana moko oza na bilakeli mabe o bakacha kala bona makolungulu kacha kala ezate makolungulu te nga na sala na banque na sala na banque na sala à l'époque Mobutu na sala na hôtel de mon technicien ba yebinga engende bilobalo bana zo bana na tant que tu répondre même ngité po toza niveau mona yo te c'est le plan tout toza niveau mon côté ozo si na ba vérité donc moi no aza mona mayele jamais ko ba makulutu ndenge wana te donc quelque part oza mona moko mutu sala bien to mayele te donc au côté musa soda no so nyama po bangi o protéger qui mettre non oh si tu train bagarre de riz donc tolongo makamba kati donc bagarre de riz na bunda na selemba o chaque changa yebi mettre no format ya yebi ngana no ko banelo moto est-ce que si tu atangi komba mutu atangi ne komba mutu te o kwa ko lo ba ko sala te na zo komba mutu na loba nazali super jaguar jamais siko jaguar kolo kombo wana zanani siko no zo kombo na kina zo kisi pas jaguar ozomona donc na zo kisi te na ko fona bima o sele style na yo moko ba yeba yo mais yo limité mutu donc ndenge ve joga kata siki mupanzi ngape na kadi siki na osala ngomona na te donc fona bima na ndenge na ngai bo kolo kombo siko ngazali super jaguar siko kolo kombo ozala nani via lo baki obo tika bo basa bo bo sela ndinga promotion te via lo baki ndinga na bo bon via ko ba mabete po promotion ba osala mena ebi ke sege aya ozo biloko pa vie po style yo biloko tu ya sala via sala rango nako denda siko to mate ko sala loko mote sala ki sidite sala siko ki sidite abi ma super sidite no ni ko kate pa yo go yango na lobi sala po okutanga déjà si entraînement na s'entraîner na ti lelo yo lo ba vie na o apela et puis elo e ka muisanga ka ke genre ya entraînement au sidite sala ka bolimbi sinatanga na kombo ya maître moko oyo maître natanga kombo ne sibolite genre sibolite ça s'entraîner ka genre sidite s'entraîner ka na ebite so ba kachaka Congo ba s'entraîner na bongo na ebite bon elo na osenga mingi entraînement mais yo bozinga image te on nzota bato malade batala ye batala ngana ko monde yo za patron oh si dit papa na vini petit grand frère Valérie leki ya Suzana donc na za na famille atika osala blague de comme on ngai non nga na ko la super sibolite te bon zo super sibolite songa la super sibolite kolo ko mboza nani yebisanga na ya bilili songa na super 6 c'est ya kufa kolo komba ozanani donc ya kufa na osala la promotion sibolite ça na sens mokote donc kolo kombo sibolite donc sibolite abima na ndenge na ye c'est abima edingo abima na ndenge na ye vous comprenez yo pe sala ya yo sala ya yo ko bate ke ngana zo te po obundaka style edingo edi style edingo donc ozano super te kolo kombo azanani to benga nani edingo komone daka edingo moto na ngenge anguluma ma prima oui na ko lobako ata lelo ne alia so ne sibo dakata kwa fatika mandefu na chaka boy noir tout ça boy na boy na limité sibolite na tie mandefu boye na dibe kagulu ngoni sibo ne bunda sibo da bunda ba vie wa bunda wala ta masque liboso ba puma ba kenda mais lelo na nzela soki mwana musala di masque ba benga sibolite oui ozomona mais jamais a manka pe ba vie wana te baza ba lene na biso c'est ça soki oye na catch nga na champion d'Afrique pour sentir na na ngote na boy ko ya na sentir pour mbasima na sentir ko na sentir na li champion d'Afrique ba pesanga sentir na président Pecos na misha CG na zo ngona autorité o ya l'état ba salanga remise ya sentir na beta prince zapi na zo na ba sentir bucha fute oki na buti na bundi na Katanga likasi Kolwezi Goma Bukavu vous comprenez Idiofa donc na silisi presque région Mumbai Congo kusaka na ngai te faut pesanga respect na ngai donc ngana tout molaka mutu te mais so tout molingai etali yo aponga na waya nga selemba na koti sema na bimio no tanto mateto ko mate ngai ko mate mo ko mate lukunga pe ko mate sportif ala sportif muta respect banga ka baleki na ye abanga ba yaya ngana banga mutu nyoso na pela pro mutu te donc so yo ba manki ba kacha kala ezala kacha changer de mon frère omoni kacha ba vi ba bunda po mona muta ibi kacha te kacha ba vi ba bunda yango atile to bunda ka yangwana na moni kutu petit na bino Shakira arumo lepe misoponde ka via ile Shakira les personnes a pesi mbote petit sœur Shakira respect na mobile na ona no na pesi mbote trop aza petit aza yanga aza wa na sepela na trop ninga bunda parmi basi ba défendre basi na sepela mingi donc
soko zolia misopo sidi lia kana misopo de sidi na lopele na kati na koimbiko na kati oui vous comprenez donc na kana ba style na ngai ya nga moko nazo style ya mutu te donc ozomona mutu mwa munene azobi na koimbiko mutu mwa munene na azobi na lopele oh jibe mutu obi na autoning vous comprenez vie batana ou bete be bon no mo oui comme gana mutu na ba katira balandi yango ozomona te marque na nga na sali balandi nga bo yo sala marque na yo ozona na marque ya vie moko boye vie na biso matete leader a catch ozolanda ye te olanda ete neti migo baninga sana bano ngala leo na komi sidite e simba nango te ye bana ne kwede marque na mo paquet ne mazana ne kwede donc ngana sala ka marque na ngai na kriaka ya ngai donc migol ba na sepeli to bundano komba suka mais maître ils ont une équipe moi ba katcher moi bana mikili kuna da musuku na kaya kanel donc na bité ba image ngo na otindela ngo vie na ngai sibolite allo beli vie sibolite na mukete mususu sukuna ba benga mwana mama na ngalo mawaloma azoloba bazoloba trop siko na bité bino boyotika mo baloba bonga bopone mais koloba ya musika ezalo ba maladie yozo ba musika yo kazolia ka mbala ba yaki awati ba yaki to bundana ba imana awati ba mona makamna ngoto yozo ba musika baloba mobali ya loba muningani mobali pembeni fara boyo ka ngoma ndomba bozo yango jo après to lia ka so mbala ngoni bibene so to betaka yango wana oye to bunda je gagne so ngas na moni na banda kachi donc bato oyo makamna nga kachi na banda kachi na gaso na kola respect na famille wa respect donc na lingaka ko critiquer mutute na loba mabe ya mutute bandeko bana poto so ba ye baloba musika te baya to bunda na bango to banga bango te pona poto tanto pona poto équipement toni to zana équipement nyonso ezana ngona kishasa nyonso ezana kishasa lomo zoka makambo loma na yebi yo bien aux appels guerrier donc préparer kaka si tu as po na komi na suka ezatenge na lembite force ezali ngala bundana nga ba kache nso ba yebi nga sona na porte kombe ezali yo ya okotsa moto ba kama respect vie via na porte okota te ba pesa nga respect pour na pe avoir respect vous comprenez donc quelque part sur les ba musiciens makamna ngo ke bien pour na nini ba pesa valeur na msana mobiso ba kache donc kache fo ya na 5 personnes oh c'est meki na moi sinangai mais moto ganze komba ko et puis encore tango tout moko te akia ko tisiba o akia juste même ça ozo mona ilo wana donc et vie o to me makachi to me mango bien te lelo oyo ko qui n'est pas prêtre na kenda pas prêtre mo lombima petit na nga mo lombima to koma boy petit on a mis c'est pas côté la lombima boy bi lombima pesa mi c'est enveloppe ya kaki apesa kenango ngai na sibol dimbo dalikasu talaga degré wana na leli donc quelque part ozo mona ke biso ba musique ba kacher to bebisa dignité na biso oui premier combat ko banda bakise bandi ti c'est que bakisi ti na suka ngana fana na ba milier ba judoka ba petit sami bazali ba les bons et on a na poto na États-Unis na fana ba tout bien mais tant que bano critiquer ba petit tout ba facha ba sepela na ngote ba petit ba kacher ni so ata migol ba sepela na ngote donc tout ça ba icône na kachi vous comprenez donc tant on toucher ce titre et on toucher ne diviedi on toucher sibolite vous comprenez on toucher bana nzili ba passa on toucher bango bana chango on toucher bango bana ngiringiro on toucher bango ba sepela na ngote donc so ça la kachi ça donc dans yo tant yo côté na ta on maître on soldat mo ya niamati toloba te bandeko kasi wana ezali nostalgie to telebino émission to sala kina na maître ce titre c'est na bilo kamba parce que na baraki bazaka lokwa ba mapasa ombale mais Nzambe azumoli moye je crois bien na kotia ba image to pesa programme na programme ebimite to te kotia na mock siko to la programme ebima ce programme ebimi to pesa le programme mais rien kaka na leta nuli so mokie pona bobe champion local zolo bela makambo te champion local zolo bela makambo te bon ça ini parmi batu oyo basala effort champion local akutana na honorable Denis Kambai Simbu sénateur donc Mutasimana Liboka Kenanga Tieska Denis Kambai Babi ministre ya sport wana tawana champion local bela makambo ba catcher Soula nae ça le maître c'est très levé les gorodo Mutasala que champion local akutana na nouveau ministre du sport ya lelo Kabulo à mona Kabulo ça le maître c'est très similaire bo ki tiska Kabulo bi champion local mon bele bakatia yeyo ça maître c'est très Mutasala que atsa apta maloba peke non nous voulons savoir et tellement ndenge télémisaye mais so moins nazolo baté ils sala ngai passe pour baza ba vie oyo
ba soutenir champion local vraiment mingi moko négatif biso pisa ngai passe mingi ben toza vraiment to le programme na ye nasima kasi to linga to ka émission biso boité pas l'autre ba to le biaka mabasité mais na tana mo combat moko sur moke pour la SBC malheureusement na ba combat ya mettre c'est vraiment té na senga ki ba to bazana ba pisa nga ba pisa nga ngo na té mais je crois bien na timo ba photo na tepe mo ba image to moni to landi pe mission na ye na ina tama combat moko pour cette service bongo to bossa na moi souci mo ke et bongo to zonga na mission na biso à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka
À la présence du président du Club Kassabou, François Finance. François Finance. Après ce combat, 2, 3, 4, non, on a coupé. 5, Soupe Nyanga. 6, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Victoire de Gimbo Papantendo. C'est la fin du combat. Zingzong, rapido contre Alain. Après Raïben. Toloba te bandeko na kokata émission na nga boye te soki na betili solo ya komba ya défi oyo ezorenie awa na kisa mikolo te champion animal na autorité du ring vraiment mama na komba eza kopreparame bakotisaki lettre na bango ya défi pe animal arépondaki mais ezosenga sikoyo likakine epesa autorisation wana pona kombe bundama mais toza likakine apesa autorisation pe balobi ke ezali likambo ya mbongo ba animal basengaki $5,000 pona bata ceinture en jeu kasi équipe autorité du ring elobi epesa $1,500 ya atayo moko 5,000 à 1,500 moke makasi na yango ezopesa mwa débat wana na sima ya débat wana yosala ke tisiko nanu bazwa conclusion te 5,000, 1,500, ngaku na baki peut-être 4,500. To 4,000 pas. Na oma ndenge ka autorité de ko betela nga nimelo kwa moyibe bampuni. Donc il y a habité sur no lobanini. Mais à part wana to mona ki peli susu Migolba akotaka défi na mais alongola ka ngopona animal ataka candidature na députation. Mais na minute animal aswa ki na été. Est-ce que défi wana ekozala te. Ekozala to ekozala te. Na lotu na yango 5 chantier kenda wapi o? 5 chantier okenda wapi o? Tomato na de king bokima. Na lotu na mbalo na kotuna tokoyeba nani babetaki etikisi ekati. Nani babetaki etikisi ekati. Tomato to 5 chantier. Bon, tozonga muke sutoloba. Yango sikoyo tomonaki super aigle awata munoko nakobeta migolba okangiso munoko bakangiso munoko na ebite bon wana makamna bango etalinga ite nakomi na suka ya émission na ngai nabonga mo mabanga esala nga bien pona kata émission po makambo ba sisango super aigle makambo aussi sango na kwa kivya kitola Ekirigo, bana bichi ngobila. Bichi ngobila qui est à Paris. Ekirigo, vieux Paul, Ekirigo. Donc, n'habité. Vieux Prosper Bakine Moutako Sakate. Alanga pas ko kisaka vieux Prosper Bakine. Papa na Chanel Bakine. Winnet Lonzo Kambo. Na kufa ou quoi? Toba nini? Niket Kapende mer doublé. Na boka to na boka te. Na boka mabanga na ngamokoko. Yo na boka te se au soleil kilo makasi. Viens Gitola. Au soleil kitoko. Papindo ngale voyant. Album ezana marché. A soleil kitoko. Nani mzo soleil kitoko? Papindo ngale voyant. Président le Foudou. On a été là qui m'a fumé. À cela qui toko. Nani mzozo. Nani sola qui toko. Nani. MK DJ ko. Champion d'Afrique à cela qui toko. Nani. Wanolu ba ngai. Est-ce que benga de champion kale. Zomwa langa.
Ah, na bandini merci ale masuka asola kitoko. Et non nani. Bano vimba nyodo ngasola kitoko te. Pasteur Bon Bomalika. Bangona berger Etienne Bokopolo basola kitoko. Mama Lili Bwele asola kitoko. Mama Lili Ngoma asola kitoko. Wana kotozo vimba nyo kwa ningate kwa bato na otanga basola kitoko. Nabwaka nani? Nabwaka nani? Nakati mission. Oui, nabwaki biotechnique na mbala nabwaki Benjamin Mosiboni, ingénieur Didier Mosiboni. Waljoye Yozike. Miranda Joseph. Jonas Maza. Diane Omoy, mwana ya 12 ans. Alors moi 11 ans comme 12 ans. Mwana 12 ans. Na baginga mikolo. Joyeux anniversaire à toi Diane Omoy. Joyeux anniversaire. Et puis na bosete ko babongo. Joyeux anniversaire avec tous les retards. Mon fils MK DJ Prince Manvumvu. Manvumvu qui dit là. Nabwaka nani? Nabwaki famille ya Mobimba. Nabwaki famille Onyangunga Mobimba. Kasi. Nabwaki nani mzu nani? Kalebo matoko, Jenny Chota, nani? Nabwaka binote. Boswele kitoko te. Nabwaka nani? Nabwaki nani? Yuyu, mama na Francia. Yuyu mama na Francia. Asola kitoko. Berlamine Kamba motema ya. Ciao. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To lekadi.